Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema liberi tokomema ba moto tokomema mituka tokomema ebona nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci ya ko soutenir pe ko tombola kitayamboka. Pe na tina wanande Boeing 767 oyo e ye po na ko pesa occasion na ba Congolais nyonso, surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam. Bana mboka société na mino yangoyo, plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na ko pesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Et bien, la poste là, nous avons savolula kolanda info lingala journal ya peuple pour la peuple mbote. Na bino nyoso tuna songo to fongola ya mokolo ya lundi 30 décembre 2024 pour la côté le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azako koba mobembo na ye na espace Grand Kasai nde mokola dimanche 29 décembre akoma kibongo na ville ya Tshikapa chef lieu ya province ya Kasai et pa wapi apesa ki meeting populaire na terrain missioni liboso ya bato ya ndenge na ndenge héritier mapindemi apesa no ba détail. Ville ya Tshikapa, na province ya Kasai, eninganaki dimanche 29 décembre 2024 pour na koyamba chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tango kaka komaki na chef lié ya Kasai, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atenaki meeting moko populaire na terrain missioni. Liboso ya batu ebele oyo bayaki kokuta ye. Chef de l'État alobi na bango na passage na ya suka na tango ya campagne électorale a prometaki bango ke akozonga pona ko remercier bango pe ko annoncer bango eloko nini a planifier pona deuxième mandat na ye. Nde chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rappelaki bango na tango azwaki maloba alobi a rassuré bango ke avenir ezali malamu pona bilenge ya Tshikapa. Chef de l'État alobeli likambo ya liboso axe prioritaire na ye pona programme quinquennal na ye pona oyo etali misala ya ba jeune alobi azali ko s'engager pona ko encadrer bilenge po bayeba na koza misala. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a surprenaki auditoire na ye na ko accorda kato ko pesa ka maloba epai ya batu misusu oyo bazalaki na kati ya foule bango ba exposaki ba doléance nyonso ya province oyo bango bazali kovanda. Chef de l'État a répondaki bango directement pona makambo mususu pe misusu apesaki rendez-vous suite ya séjour na ye. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ville ya Tshikapa a prévoir ko beta masolo na ba force vive ya province pe ba visite et belé a kosala pona quelques ouvrages oyo esalemi pe misusu ezali kosalema na ville ya Tshikapa pe nzinga na yango. Ba jeune bwane bamona mushindu wa kwenza mijimu. Avant Akende la ville ya Tshikapa, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré l'hôpital de la Mouya kuna na ville ya Mbujimayi encore une fois de plus héritier mapindemi. Samedi 28 décembre na ville ya Mbujimayi, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akenda kibongo ko inauguré hôpital de la Mouya oyo babongisi yango ekomi vraiment équipé na ba matériel moko ya dernière génération.
hôpital ya Muya ezali composé na 10 bâtiments. Sans lit oyo ezali déjà monté, ba service ya pédiatrie, gynécologie, chirurgie, pe ezwami na salle d'opération moko moderne, ba soins intensifs pe ba service nyonso connexe, yango ezali wana. Na maloba na ye gouverneur ya province ya Kasai Oriental, Jean-Paul Mbwebwa Kapo ye atalisi esengo na ye epai ya chef de l'État avant abakisa na koloba ke véritable progrès social et bandaka na santé. Dr Kayembe, médecin chef de l'hôpital ya Muya, ye pona ye atalisi ke hôpital oyo ekomi koleka hôpital yango ezali bongo symbole ya progrès, ya espoir pe ya solidarité pona mbala ya liboso na Kasai. Bango bazwi hôpital moko ezali ko respecter ba standards internationaux ndenge Dr Kayembe alobaki. Boye na dernière position ye azwaki maloba ezali bongo ministre ya santé Dr Roger Kamba ye atalisi ke hôpital de la Muya ezali bongo eloko ya sukate kasi ezali étape po na kokende bongo na ba soins de santé ya qualité et pas ya ba congolais nyonso. Avant asuke sa cérémonie, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité une nouvelle infrastructure hospitalière yango ezwami bongo po na ko examiner bato pe na nzela po na ko rassurer na bon fonctionnement ya ba équipement nyonso. Dans ce mouvement, c'est parti politique, mouvement pour la solidarité et les changements. Il y a autorité morale, Laurent Batoumona, Sala Kibongo rentrée politique, na Bango samedi 28 décembre, na centre Ngandakuna, na commune, Yaki Tambo Christian Kangebeni, héritier Mapine Bazakuna, na compte info Lingala. Nanyango alobaki Laurent Batoumona, bakisela kaye les grands oeils, Diatabaou Alimwa, Louvunu na Baoudi. Samedi 28 décembre 2024, na centre Nganda, kuna na commune ya Kintambo e yinda ki na ndenge ya kosakana te, na cadre ya rentrée politique ya mouvement de solidarité pour les changements, MSC na Mokuse. Batu bauta ki bisika na bisika, po na koya ko immortaliser journée oyo. Na kati ya batuana, tomona kipe, présence ya enfant terrible, ya Maindombe, maître Dodi Kibikonda, oyo ba mesana kobenga ye le maréchal. Na kozwana ye maloba liboso ya foule ya bato ebele, Laurent Batoumona, l'autorité morale, ya mouvement de solidarité pour le changement, a sengaki 1 minute ya silence pour na ba FRDC et longo na ba combattant ya Wazalendo, oyo ba uti ko kufa pour na ko défendre intérêt ya mboka. Na speech na ye, Diatabaou, Laurent Batoumona, a talisaki pourquoi ya choix, ya date oyo, ya le 28 décembre. Expliquez bango, ezali date oyo Patrice Emery Lumumba, a utaki Ghana pour na kokutana, nan Kwame Nkrumah pour na masolo ya indépendance ya mboka na biso. Les sousou, les grands oeils, a talisaki, ba réforme ebele oyo ba tie na kati ya parti na bango MSC, pour na kokumbe la parti na ndenge ya kitoko, kaka na raison ya kosunga mokonzi ya mboka, Fachi Beton, atako ba dongolo miso ya ndenge na ndenge, bazali kotia makanisi na bango ya mabe, pona koluka kobebisa image ya Laurent Batoumona, kasi bango bakokokate, pambate Laurent Batoumona elongona chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo e bandi lelote. Ba fabriquer la cam. Ki Batoumona yene mukolo libolo. Oba mo bato na plateau bateke. Baba batu na Kongo, baba batu na Kenge, na Maindombe, basali ba montage moderne. Ngana sali misala ya bilanga depuis 40 ans. Kobana 83 ti lelo na sala ka misala ya. Est-ce que ça va être malade? Opa yaka na basuku tozali peuple moko. Comment ngana ko baba? Même à Tazi, aux alliés Noki, Oya Notara Boutou Moi, Nekonaya Mobimba, Ozama Noki, Bana Mobimba. Nassima appel nominal et salemaki pour na kaka ko présenter ba cadre nyonso ya MSC oyo bauti kozala promis pour na ko présenter bango liboso ya foule na kati na bango to mona ki pe lisoso enfant terrible ya Maindombe le maréchal maître Dodi Kibikonda moko ya ba secrétaire adjoint ya MSC na présence ya ba président ya parti allié na kati ya plateforme électorale et politique alliance des acteurs attachés au peuple. Thank you.
babengi bongo Force Populaire de Démocrates FPD na mokuse Fédération ya Moamba o ekamba makepa ya mama présidente Yoka Eveline asalaki bongo réunion elongo na comité na ye pona ko évaluer année 2024 pe akabolaki biloko ya kolia epa ya ba mama pona ba fête nyoso boyebake epa ba mama veuve boyebake nyoso elekaki kitoko kuna na commune ya Lemba. Nathalie Kaila Kapenda apesi nous pas détail. Journée à dimanche 29 décembre, Ezala qui vraiment très chargé pour la présidence, il y a Force Populaire de Démocrates, FPD na mokuse, il y a district ya Moamba, maman Yoka Eveline, mwasi ya mayele oyo, babenga kaye bongo ekuba, nyonso esalemaki na réunion monene oyo, asalaki elongo na comité na ye, réunion oyo Ezala qui réunion politique pour na kosala évaluation année 2024. Kotalisa nini oyo esengeli na FPD Moamba asala pona année 2025 ndenge balobaka qui veut aller loin aménage la mouture nyoso etalisamaki FPD Moamba na bokambemi ya mwasi yanguya Eveline Yoka bakosala makamba minene baza kobongisa ba cartouche pona année 2025 kaka na sima ya réunion oyo elongo na comité na ye pe elongo na cordon Jires Mbuyi Kalonji maman Eveline Yoka asalaki descente moko musclé na Lemba terminus na avenue Doua pona kokabola biloko ya kolia na ba veuve et permettre na bango ba fete bongo malamu na mabota na bango tutuke na période oya ba fête geste ya mayele Eveline Yoka asali et pesi ba maman veuve esengo pe batalisi pe balobi soki maman Eveline Yoka te bayebi te ndenge nini ba fête na bango kokaki kolekana nesengo wana bakumisaki maman Eveline Yoka autorité morale ya parti pe chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ndenge a soutenaka ba action ya malamu. Nzambe merci pour na journal lelo eza journée ya esengo po nanga na revaka un jour ya kolia esika moko na ba maman veuve et lelo Nzambe akokisi soué na ngai. Et puis je remercie aussi notre autorité morale Jean-Louis Baouna et notre maman Getty Pangu qui est notre secrétaire général na soutien na bango na charge oyo ba pesinga na responsabilité o ba pesinga fédérale maman présidente fédérale ya district ya Moamba lutter contre ba anti-valeur. Maman Eveline Yoka a promettre bango lisusu baction ya minene akosala pona bango ponyoso eleka na malamu lokola maman Eveline asokipe na bango pe abongisi bonane na bango ba maman ve balobi ya Moamba bakofete kitoko Nzambe amona ye na geste oyo asali. Bana commune ya Selembao mingi penza na quartier Cité Verte ba remercier honorable Maotwene na misala oyo ya ONG na ye Congo de l'espoir ezali kosala pona intérêt ya bana ya Selembao Bolanda. Reportage oyo Christian Kangebeni héritier mapinde mbasale libino. Décembre 2023, décembre 2024, un an déjà depuis honorable Maotwene oyo bana commune ya Selembao ba mesana kobenga les responsables à komaki député provincial na mission se monko ya kolobela population na ye pe kobundela bango batu na ye ya commune ya Selembao oyo pe azali kokumbela yango na ndenge ya kitoko kaka pona ko soutenir vision ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bo simba ke mikolo eleki population oyo afandi na quartier Cité Verte entre 3e na 4e ri bango bazalaki surprise komona misala ko salema na tronçon oyo ezwami kuna. Oye mikolo eleki mvula enokaki ebukaki makadam na ndenge ya kosakana te mituka moyen eleka ezalaki te ezalaki pe debi ya érosion bisika oyo totangeli bino kasi population akamwe komona misala ibali kosalema na fond propre ya ONG babengi Congo de l'espoir oyo pe géniteur na yango ezali honorable Maotwene na esengo wana moko ya ba notable atalisi satisfaction na ye du fait que toza déjà na papa social to banoko benga ye na tango na komi honorable te to benga ye papa social parce que a intervenu ka biso avant même comme donc notable député provincial papa Mao a intervenu biso déjà na quartier déjà bana câble courant
abimsambo on a yé pour que tous les câbles donc pour na ba délestage ou bien on en a déjà. En tout cas biso ba notable il y a cité verte na population nyos il y a cité verte to sengi na papa mao merci vraiment to moni loko to koko pesa été merci vraiment peut-être les nyos merci na nyos asali pour intervenir pour population cité verte vivre en paix pour si ko donc na ba fête donc ba ko vivre malamu déjà donc to ko tikaité to zana yé pe to zana yé ake gombete ake nante mais to zana yé na carte cité verte disons cité verte mais azaka na carte fona na biso nyos déjà donc to ko zala na yé toujours même législature ils y a qu'on a déjà toko zala na yeka toujours peut toko souhaiter donc yeli sous donc tozonga la yeli sous. Bien que honorable Mao Twene azali absent na mboka pour na ba raison ebele kasi cordon ya ONG Jado Fiala ye azala ki présent pe a préciser ki boina micro ya Info Lingala. Toye awa na absence ya honorable on a kokokisa bonne volonté ya population à Cité Verte vu que terrasse Bukanaki ba beta qui porte pe na ba propre fonds ya honorable abongisa ki terrasse. Et honorable azaka honorable était mazala pe na fondation où ezali ONG de Congo de l'espoir et tozo benga population no sur Cité Verte batika kola la pongi na ba quartier belé à Selembao toza déjà na kati ya ONG Congo de l'espoir fondation ya honorable Mao azaka honorable était mazape président ya fondation ONG Congo de l'espoir. To bengi bino boya kokota massivement. To soutenir yé pe akosala plus que oya sali. Honorable a profité pe l'occasion azako souhaiter bana nyonso ya Selembao pe ya Cité Verte en particulier bonne fête ya fin de l'année. Honorable Mao Twene elongona ONG Congo de l'espoir ba fongoli maboko pona moto nyonso alingi akota pambate navire ezali déjà kokende ensemble c'est possible. Honorable Mao Twene mwana ya commune ya Selembao ya Tongo mosala kitoko. Pour lutter contre l'insécurité dans le quartier sans fil, na Mandrandel, kuna la commune, ya limité, honorable Tembele Buku, Jean-Jacques Elongo na fondation naïe Tembele Buku, ba déployer qui des conteneurs ya la police Mokolo, ya samedi 28 décembre 2024, Midjoma Bassi, héritier Mapinemba, pesi mi ba détail. Bana ya commune ya limité oyo bavandi na quartier sans fil Madrandele esengeli basepela bakofete kitoko bakosambela kitoko pe bakosala makambo nyonso na kimia pambate deux conteneurs ya police nationale congolaise ekiti kuna déploiement na yango esalemaki weekend eleki ezali don ya honorable Jean-Jacques Tembele Buku na nzela ya fondation na ye fondation Jean-Jacques Tembele oyo asepeli bana ya limité mingi penza na quartier sans fil Madrandele bazala na kimia nyonso ezali pona kolite contre ba antivaleur nyonso ba phénomène kuluna pe biloko nyonso mabe oyo ezali kozangisa population kimia eli ya commune ya limité honorable Jean-Jacques Tembele na nzela ya fondation na ye bate de conteneurs oyo na ba point chaud mingi peza na avenue Yoalola Penzanga yango ekozala wana pona quartier sans fil Mandrandele oyo bazali kobenga grand monde pe maman nzenze nyonso wana population po a vivre na kimia na komona kadon ya fondation honorable Jean-Jacques Tembele population azanga kite kotalisa esengo na ye yango tosepeli ndenge kibakiti biso susi ya tikotoyo mpona bamiyibi nyonso sans fil ezalaka boye te sans fil ekobeba na bakuluna na miyibi yango tosepeli ndenge susi ya tikotoyo mpona kokanga bango nyonso ambe ya pambola Jean-Jacques Tembele nzapa pambola bakitele su ya mingi na oyo asali misusu pe balobi ezali eloko ya malamu kasi ekoki pe kobenda insécurité soki bailema ya la police va se comporter malamu te badoléance nyonso epesamaki epai ya honorable Jean-Jacques Tembele ye pe azangaki te korépondre bango na oyo akani kosala soki bailema ya la police va se comporter malamu te rapport ekokende. Je souhaiterais même que vous fassiez partie de ces cadres constitués des notabilités de ces quartiers, des jeunes
nos enfants. Les papas, peut-être vous n'êtes pas informés, mais je vous mets déjà en contact avec un point focal de ce cadre de concertation pour que chaque semaine, chaque mois, il y ait évaluation de l'opération de la police. Si nous sentons qu'il y a des dérapages, en tout cas, je ne cesserai pas de voir le général de Pékin ou le commissaire national de la police pour dénoncer. Honorable Jean-Jacques Tembele et Longona Fondation Naye, Fondation Jean-Jacques Tembele, dont Oyobosali, Bane a commune ya limité ba sepeli, pe balobi, ozali vraiment molobel na bango, koba seboye, ba pesio mokakoswa. Merci beaucoup, honorable Jean-Jacques Tembele. Na couleur religion Bosengali koyeba ke église Bethesda oyo ekamba makai pa ya pasteur David Ngowa ba clôtura ki dimanche 29 décembre 60 jours ya ba prière pour na ko préparer traversée ya 2025 nyonso eleka ki na siège ya église kuna na mikonga na commune ya Nsele héritier mapindemi igontingeli. Nabokambemi ya mosali na Nzambe, pasteur David Ngowa, ndeba na église Bethesda oyo ezwami na mikonga na commune ya Nsele, bango ba clôturaki 60 jours ya ba prière na bango na ndenge ya kitoko pour na ko préparer traversée ya 2025. Ambiance ezalaki vraiment au rendez-vous, ndenge kaka ezalaka lokola bomesano na église Bethesda, équilibre kuna ezalaka na ndenge ya kosakana te. Boye bayembi bayembaki kitoko pona kotombola ngwende ya bokonzi na Nzambe. Masan joli ezalaki vraiment au rendez-vous. Awa nyonso ezalaka kaka esengo na esengo. Bongo tango yemoko pasteur David Ngowa azwaki maloba, alobelaki mingi na thème balobi la patience, alobaki na mokanda ya Galate chapitre 5 verset 22 epai wapi atangaki ba fruit ya molimo kati na yango patience pe ezali eloko moko ya motuya. Bana Nzambe bazala toujours patient. Soki ozali patient okokende bikenda kenda te okozela tango Nzambe abongisi po ozwa eloko oyo esengeli po na yo. Kasi na nzela ya kozanga patience mingi bazali kosimba bakisi pe mingi bazali kobebisa bavi na bango. Pasteur David alobaki lisusu na mokanda na 1 Samuel ndenge nini David na kokimaka Saul base retrouvaki libulu moko kasi David asalaki Saul mabete akataki kaka ndambu ya veste na ye pe abelelaki ye pona kotalisa ye ke ye azali patient malgré bapakolaki ye deja mafuta kasi aboyi kosala mopakolami na Nzambe mabe azelaki ngonga na ye. Message oyo ezalaki vraiment capté 5 sur 5 na bana Nzambe nyonso bazalaki wana. Moma mosusu ya kafu ezalaki bongo moma ya Sainte Seine epai wapi bana Nzambe nyonso ya église Bethesda balekaki na mesa ya mokonzi pona kolia elambo nyonso wana pona ko se purifier kokota 2025 na ndenge ya malamu. Na micro ya Info Lingala quelques fidèles balobaki Nangezali na traversée na biso to bandaki ya 60 jours auto clôtura ngo lelo. En tout cas Nzamba sali makamwa minene pendant 60 jours oyo bato badmoni loboko ya Nzambe tozana esengo munene parce que Nzamba traversé biso ezali dimanche à suka oyo tozokota. En tout cas eza vraiment esengo munene tout aussi ça Dieu vraiment s'est manifesté. Bon, na fin de l'année, il y avait vraiment de morts subites, il y avait de maladies, mais na biso, il y avait de morts de tête, parfois même Bakoufaki, mais la grâce de Dieu vraiment nous a localisé, c'est quoi qui a. En tout cas, je dirais aux autres de venir vraiment dans cette église et à Dieu. Je suis jeune, mais en tout cas sous le pied de mon papa, il m'a vraiment appris comment je peux craindre Dieu. Et je suis en train de vivre toujours persévérance et puis bola mona ba bénédiction ezolandanga vraiment. Nzamba saïdna vraiment ya minene. Dieu m'a béni naye 3 à 4 reprises, mais j'ai amené ma foi Nandela Kondima wana. Dieu m'a béni avec un boulot juste à la fin du traversée. On m'a appelé pour me remettre mes dossiers à boulot. Donc d'ici les lundis, moi aussi je vais commencer avec un nouveau boulot et une nouvelle année. Donc il y a eu vraiment des ouvertures. Nzamba saïdna sur mon abandonné. Na CP ma case, c'est pourquoi on a invité ma jeune sous ba ya belé na Bethesda. En tout cas, vous ne serez pas dessus. D'accord, merci beaucoup. Nzambe nyonso bavandi na ville ya Kinshasa bobonga mapona rendez-vous monene ya réveillon ya année 2025 et kozala bongo mardi 31 décembre déjà na église Bethesda à partir ya 20h. Église Bethesda ezwami na avenue Basoko na quartier Mikonga na commune ya Nsele. Kuna Nzambe ya pasteur David Ngowa azali kosala ya minene.
Police nationale congolaise na Légion pure batiaki maboko na groupe moko ya batu oyo bateka kabongo diamba na quartier Kingabwa na commune ya Limete héritier Mapindemi azalaki kuna na compte info lingala. Toujours dans le cadre ya vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo asalaki appel de ba patriote nyonso bayeba ko sécuriser population ya République démocratique du Congo en général pe ya ville ya Kinshasa en particulier. Mbela wana ekuyaki malamu na matoi ya mokambi ya Légion pire oyo ezali ko kambama epai ya Panthère Noire le général Mania Chani Kabeya oyo na tour na ye apesaki ordre epai ya envoyé spécial na ye SD ya groupe d'appui pour na kokita na terrain basalaki descente moko musclé na quartier Kingabwa na commune ya Limete. SD envoyé spécial ya général Mania Chani akendaki ko découvrir usine moko oyo bazali koteka badiamba yango ezali dirigé na un certain Cardozo Mwamba l'homme aux yeux bleus wankena ye ayebani côté oyo na kombo wana botala ba stock ya badiamba oyo bauti kokanga yango ezali bengo ebele boyoka audio oyo euti epai ya mwana ya moteki diamba oyo bazali kobenga Cardozo Mwamba ndenge ye moko asololaki elongo na papa na ye soki pe bazalaki koteka Kivoska siko mais désolé pour un retard car na pesa ki déjà bato mosusu mbongo po total nazalaki na 4 millions 500 na 4 millions 500 na pesa ki nani la fille qui n'a pas lu mon corps na ya 5 pièces la pesa ki 400,000 ma teta koya na koli ya 60 pièces na pesa 280,000 ben na tika mbongo bon 500,000 et puis manye sindaki mwana yaki na pesa na libéré mbongo nyonso neti 1,600,000 et puis ma rose na pesa 2 millions dollars baki rose ndiye na waki en massimo donc au total esalaki 4,300,000 donc le reste na tika na moi eza 250,000 yango nanga na préparé na mvimbisa mpona tindela maka na musala oyo bandeko oyo bozali komona batungi ba immeuble batindi bana na bango na poto bana mibale oyo bozali komona bazali pe bakuluna bazali bongo répité na quartier Kingabwa na commune ya Limete bango pe bakangamaki kaka na mosala kitoko oyo SD azali kosala envoyé spécial ya général Mania Chani Kabeya le Panthère Noire azali kosala papa pour dit qu'il y a moi personnellement azala quitté a déplacé qui moi au pesa mudumtu azaki mudumtu azana les gars oyo beaucoup pas dans les yango beaucoup pas dans les attaques uniquement c'était ça il y a monde beaucoup pas il y a monde va c'est 5 peu azaki en fond on est bateka Motiva peza poto ya qualité qui peut acheter ça la mukolo tout mon abilo nso bosengeli komela yango Stéphane Skandi. Ah merci, ya bwinde bana nyoso baza kuringa à la pochette. Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les Protivap pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bona bana na yo bakumarukura bana oyo fo lesa kabango poto Protivap esa pota te allez kamata bon appétit bana nyeso bayaka Protivap ah basisi kulia ya bango Protivap babandi badansi na bango ya babebe pro tala bari yango chante kitoko ntoto makasi tukana mbimbi oyo tukana mbimbi makusa Protivap poto kitoko pona babebe pro eloni la sila kate info lingala yango ekomi na suke peuple nazaki na esengo makasi ya représenter les bino yango soki osepelaki na ngombo pesa merci na Nathalie Kaela Kapenda oyo akumbela ke dise papa zaki assisté pa ya Mijo Mabasi na sima caméra tozaki bongo na Igon Singi montage sima maki na Christian Kiangebe info lingala journée à peuple pona peuple zaka supervisé pa ya héritier Mapindemi coordonné et pa Stéphane Skande bandeko botika malamu au revoir bana ya Gemena Goma Kananga Kindu Kinshasa Kisangani Lubumbashi Mbandaka
Mboka pe Bujimai. CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na oyo etali bongo ba fret. Avion na biso yango wana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebongo na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na mino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation.